ba moko ozui musapi na yo au kiti côté clitoris. Donc comme le troisième point, clitoris, les femmes clitoridiennes. OK. Na clitoris wana ezali place ba poil ezalaka. Na nzela mundelu wana katikati. Ozo kita muke o kama ngoma moko ezali wana, voilà place wana. Baloli siko musapi na yo, na musapi oyo. Ozo saka lokola mutu aza koluka voilà. Mal ko forcer l'oso fixe au final makasi et déconcentré. Ça là malembe. Et moi aujourd'hui au kangi ba lèvre na ye. Côté likolo wana au fini et clitoris soit na 4. Au ça scope libanda bo ya ba lèvre. Pam. Oningisi souti et moi c'est le ko kangi pungu malembe ko forcer te. Ozo talaka réaction na ye. Malembe au fone ki pungu wana. Le keu keiti ale ozo kango. Ale o sali oko kitima muke. Au côté na kati ya sexité au kiti musapi muke sali oko ngota mo doubler. O so complètement ça c'est comme tu ngi ba KTP ma. A kufate ko banga te. O kisi bo muke place wana ale balo au senti ke a mouillé. OK. So senti ka comme mouillé ale ozo musapi na yo oyo au kotisi yango mais le boko ta likolo. OK. Le boko za la parti oyo mais attendi bo. Eta likolo. Au koti musapi na yo alors on a entre 3 à 5 cm ya entrée à vagin. Oka lokwa mo likolo oka lokwa mo muku wa mureza wana. Muku mureza na yosko sauter muku wana sima siko muku wana. Abenga point G. OK. Place wenza lokwa so tie bongo na munoko o tie le mo oka lokwa moi le mo kangami wana. Oka lokwa mo lokwa moi moi zone mureza place wana et moi tisi mureza place wana. Bandi ko toucher. Ce ko place wana o sa lokwa muntu abenga yaka. Yaka. Parce que au ça on a 4 score ya kola. Tant on ça on ka ne bande armoire pété. Tant on ça mras bo ke ezoko makasi, ezokemba. To tchaka on kati ba benga en point G. Papa place wande place masolo ya bilenge ba meza laka. Aoka so kumbe so aoka waka cri. Occupé était yo continue kaka. Donc ah déjà au sommet mi au commissaire déjà au bouki azadi on s'en a déjà maman ça na kati activité sexuelle vraiment yo na quantité pourtant yo kota mun ka mingi to sopa na yo soit ça fait moto makati tant kota maman éjaculer parce que ce que c'est blo nyo so na déjà so bouki tango éjaculer bokitimba moko match gagné surtout ça bon ce qu'on akuna pe moko ko kipe pe manate akufa te oka alors au monde quoi kamouiller bien ndesco place wana au monde yemo sko comme ko luka c'est de côté ça lia ben dango luka kotisa aluka kotisa azuluka yemo ko simba bora ya nango et yemo so kima onono fais-moi l'amour non fais-moi Zénou dit non je suis prête. Alors il y a comme ko sengango vraiment. Donc il faut que moi sinde a invité yo GP non caresse-moi encore GP non caresse-moi encore mais papa ce sont des femmes pite basi ndumba nde bazana besoin biloko wana te ya ngara mata obwaka noki comme ça zombo on aye akende et on a besoin tendresse na yo te mais oza mwasi na yo ya ndako aza bolingo na yo ukosala ye lokola mutaza précété yana ba ke va vite fait ça pour la basité. Ce sont des hommes qui aiment le vite fait. Na couloir boye moi mbango, na mutuka moi mbango, na bureau moi mbango. Ça ce n'est pas fait pour les femmes. Les femmes aiment être détendues. Ozo atana onyonso pour nous préparer. Et tant on commence ko na mwana munika komi prêt, nde wana ko ya osala nini ko itina yo. Donc ya kokota ani. O monde que partir le soir de juste temps ebelé. Moi c'est déjà ça mati au matin ye au kenaye au buki déjà. Parce que tant on y a prend pénétration ka boy pan ba moko au so chité na yenzela moko. Pas de babi que éjaculation précoce et toute éjaculation qui intervient avant la jouissance de la femme. Wow. À tout ça les 20 minutes. Ceux qui moi ça c'est pelina nouté avant les éjaculations précoces. Il faut que homme mayo buki nengo bloko wana nitango yo okota omona ke même yo tango sisi boye merci azo peso merci parce que au matin qui na likolo il faut qu'on a caresse pas moi ça sensible parce que la femme est fait de ça moi ça sensible na matoi na touché